Bandeko oyo eza troisième vidéo na pesi bino lisusu mbote lisusu oyo eza troisième vidéo wana ekataki ka briske mais tellement sina lobaki déjà ebele moyena bandela yango ezalaki te yango na bite na kata yango mpe bongo te nasukisa yango kaka na ba audio oyo nalingi nasukisa awa. Donc oyo eza troisième vidéo nazosala oyo nalati kaka elamba oyo nde naza boye nde nafandi boye en tout cas nasalaki liboso video ya liboso nalobelaki makambo oyo eza na video ya liboso video ya mibale mpe ezali oyo troisième vidéo oyo kokutana na video oyo donc banda na video numéro 1 numéro 2 oyo naotiango numéro 3 donc eza kaka suite ya video numéro 2 eza suite ya video numéro 2 nde yango nazosukisa awa na video oyo po ekati briske ekati vraiment briske. Donc vraiment yangwana donc kuna natielaki bino audio oyo nalobelaki ke na première vidéo natiaki audio ya prophète oyo apesaki onatie onalekisi alobi ke président Faci akokufa bako assassiner eza volonté ya Nzambe. Mais oyo alobi ke eza volonté ya Nzambe te eza volonté ya banguna ya mwana biso nde toza boye nga nalobi ke nazobondela soki eza volonté ya Nzambe Nzambe asala oyo eza malamu mpona ye oyo eza malamu mpona mboka Congo oyo ya moni ke eza bien. Mais soki eza volonté banguna balonga te yango nalobi ke soki ye bakor na bango oyo bayokane na bango seke ye alingi na ye kosalela yango te amoni ke achange na ye seke yango wana omoni bazoluka baelimine ye mpo bacreye makambo moko boya mabe na Congo wana. Mais Nzambe na biso Nzamba Mpuntulendo aza na contrôle na nyonso. Donc nazokosukisa audio oyo na bandela onka ebandeli esika tosuki na numéro 2 na video numéro 2 tosuki place ya audio oyo yango na otiango siko. En tout cas bolimbisi ba audio botala kata ndam ba video yango comme ça lobi suna ba video musufu na sala na ite sona lexa dejo to nini mais na ostia kaka yango wapi yango video audio yango. Shalom et grâce à vous tous, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ici au téléphone, c'est votre humble serviteur, le prophète Merveille Grâce. Je suis revenu par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, avec beaucoup de respect. Je ne sais pas, ça vous trouverez dans votre bureau, à la maison. Mais prenez le temps d'écouter puis de partager ceci. Ça fait il y a longtemps qu'on est en train de prier, je l'avais dit il y a quelques jours passés, je suis en train de le répéter, la vision à laquelle le Seigneur m'avait parlé. Je l'avais même partagé à plusieurs hommes de Dieu. Le Seigneur m'avait montré une image. J'étais en train de voir beaucoup de personnes assises sous les tables, en train de parler de la sorte de la RDC pour se décider de ce qui devait se passer. Et plusieurs personnes étaient en train de parler, on s'est décidé, il a dit qu'il est en train de se décider pour le sort de notre président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi. Et plusieurs d'entre eux ont dit, on va faire en sorte que le sort de notre président puisse finir comme celui du président Laurent Désiré Kabila. Et puis une personne s'est levée, il a dit, si vous allez refuser, les États-Unis et plusieurs pays du monde sont d'accord que cet homme doit mourir. Quand j'étais en train de prier, le Seigneur me l'a dit de prier. Je priais pour ma nation. Ainsi me parlait le Seigneur, il m'a dit, c'est l'image à laquelle vous devez voir et comprendre qu'il y a des gens qui veulent la mort. Pourquoi ils veulent la mort? Car cet homme a un plan dans les yeux prophétiques et dans les carnets de Dieu pour contribuer à l'avancement de cette nation. Mais je prie au nom de Jésus, comme serviteur et loin de l'Éternel, que cet homme ne mourra point. La deuxième chose que je vis, le Seigneur m'a dit, il y a eu le plan de la division qui devait se passer. Le même plan, c'était entre 99 qui ont voulu séparer la RDC, mais la même chose qui n'a pas réussi, qui n'ont pas réussi, ils veulent le retourner.
Le monde des ténèbres, le diable et plusieurs personnes qui n'aiment pas ces pays. Je voyais beaucoup de combats venir dans nos pays voisins. L'une des personnes est en train de parler, de se dire, la sorte, comme on a fini avec le Soudan, c'est de la même manière qu'on doit finir avec la RDC. Mais je déclare que la RDC ne finira pas, ne subira pas la même sort que celle du Soudan. Le Seigneur m'a dit, vous allez voir plusieurs politiciens ces derniers temps en train de partir. Tout le monde qui contribue que l'argent de ces pays, qui doit utiliser pour le bonheur de ces pays, doit manger dans leur ventre, doit contribuer dans le bonheur de leurs enfants et de leur famille, sans se souvenir que c'est l'Éternel qui les a placés pour cette population. Dieu m'a dit il y aura plusieurs morts dans le plan des politiciens. Les politiciens qui ne vont pas se repentir, qui ne laisseront pas leur égoïsme, l'Éternel va frapper. Et encore, le Seigneur m'a parlé. J'ai vu plusieurs pays en train de soutenir la RDC, mais en commençant par la Turquie et la Chine. J'ai vu ces deux pays en train de s'élever, donner des avions, donner des hélicoptères, donner même l'air militaire pour aller loin, pour soutenir ces pays. Ainsi me parlait le Seigneur, je le répète, bientôt le Congo va voir, bientôt la RDC aura des appuis mondiaux. Je voyais le sujet de la RDC en train de mettre la confusion entre plusieurs nations, entre les États-Unis, entre l'Italie, entre la Turquie, la Chine et la Russie. Mais je voyais des gens en train de s'élever, intercéder pour notre pays. Avant de finir, j'aimerais prier pour cette nation. Père, je déclare comme ton voyant et ton serviteur que cette nation ne sera point divisée. Au nom de Jésus, le frontière de la RDC criera comme des barrières. Quand le diable s'élèvera pour combattre cette nation, le frontière de la RDC criera. Je voyais une armée en train de s'élever entre amis d'école pastorale. Dieu m'a dit au-delà que nous puissions avoir des militaires, mais nous avons des intercesseurs qui jouent dans le rôle de l'armée de Dieu, qui prient, qui intercèdent. Et ainsi me dit l'Éternel, le Dieu de la RDC est vivant et il est présent. Le Seigneur bénit notre nation. Au nom de Jésus. Amen. Ici c'est votre humble serviteur, le prophète Marie Grace. Bolimbisi audio est vraiment na makelele, mais ezoyokana quand même dotoyoki yendenge alobi wana to continue ko bondela kaka ndenge selon prophétie otoyoki awa nzamba otia confusion na kana bango ka bango na bango wana nzamba ko sala pe ke ba pays musu po eza makasi pe ekotela nango pe biso po bakoma na confusion entre bango na bango nzamba naza capable na nyonso mabonde na biso yango nde ko sala makambo wana nyonso esalama en tout cas to bondela naza mwa ba audio ebele apona mabanga Congo mais to tiango kaka tamba ya sima na suki sa sikoyo pona fanda pe amwa kala vraiment elo na ina tia sikoyo audio oyo bon essayer leki déjà banda bato ba partageant et sali déjà ba 1 mois tam soupe ba 2 mois nga na ebite so na partager konde na partager konte ya makambo oyo bato bazobunga bato bazo ko enlever bato pona kozwa ba organe ya bato naza na ba video musu batindilanga awa ndenge bazo kata bato mutu vivant bazozwa ba organe wana na mona mususu ya jeune fille à cause à moins de 20 ans moi nana donc po bazwa ba organe panaye batie libaya mona mutu e babete libanga mona mutu pa mona nga bando sala ndeti ko piquer crise po akufale bafandisi ele balingi ta kufa po banda kosala do basala ki ndengwana po bamonaki ba organe mususu po bazwa yango esenga bazwa yango mutu azala vivant bazwi yango ndenge kaka ezalaki na position wana nde yango wana tomoni banini wana bazo kosala bongo donc moi ça na basalaki bon pour les bando passer peut-être ayo capacité eza somme komona ba vidéo ya bongo bolimbisi
eza somo komona ba video ya bongo mais biso tozalaka na mabondeli soki ozobondela na yo en tout cas nzambe po okutana na maamba bongo vraiment nzambe olinga te okufa liwa ya ndenge wana ata soki apermettre liwa na yo mwana nzambe obondelaka en tout cas yebaki ata bapermettre liwa na yo liwango ekozalela vraiment na position wana te na ndenge wana te yango tobondelaka mpe mpona mokili mobimba mpo makambo yango ekomi mpe awa na France ipare do fo kozala mayele donatia ba audio yango de audio ezali awa moko eza video natiela bino yango nasi eza ba audio oyo bozala nayoka so eza yango. Allo libota bandeko na nga nyonso tu mbote na biso en tout cas na bandi tolamuki bien nayeka na partage na bino ma situation moko boye ekomeli biso en tout cas ces derniers temps tomeka mpe kote ya bandeko na biso baza na fake makambo mabe ezosalama vraiment ebele. Petite sœur na nga abengaki ngai lobi tosololaki tozalaki na biso bien lelo na ntango abengi ngai singa bino eza na mutu moko bo abengi déjà troisième fois yango oyo azoyebisa ye ke aya na adresse tel nga natindeli ye koli na lettre asala noki atangele na kombo na ngai ke kombo mutu ya ndeko na o Jenny Kadima azalaka na États-Unis koli na yo eye yaka kozwa ndeko na nga tuni adresse apesi adresse moko boye na campus. Petite sœur car abi soki Jenny vraiment tindela ngel loko ndeni lobi to sololi mingi pasenga kutubana to sololi ayebi singe loko te seka salinga surprise to ndengeni mais espèce nino na abenga ngata benga na yebi mutu wana tenga article ko tinda koli pa mutu te ata kutenga na sale surprise po zala kipe anniversaire na le 14 nenga na sale surprise kena tinda koli pa mutu anga benga ye mbala moko sale surprise na ko sala ngote na bengi mutango ayoki mungongo na nga na bengi na numéro privé mutana tango ayoki mungongo na nga na yise allo ngai bo Jenny boy yo zo benga ndeko na nga ozo yebisa yeke yo nga na tindeli yo koli boy mbala moko akati téléphone aboy ko rappeler kuna babenga ki pe na kishina patante na biso moko zala kuna pe na komwa bengi a confirmer eza koli na bino boya kozwa lobe eza surprise bino boye bate donc makambo bele komo sala na mboka oyo ya ndenge osakana te siko na minute ba obenga ya oyo yamba susu te a bloquer ba ngwa changer numéro to yebite loko nyezo leka loko nyezo salama ba komo kende bazwa lever ba tu basengi ba rançon misusu be bazo kende lokwa makambo koteka ba organe zongi o sutuka ndeko na moko bwa bunga limwa oyeba place akenda te yango vraiment bo panza message oyo boyebisa bandeko basala keba eza vraiment très dangereux to mi batela boyebisa pe ba famille na bino mutu moko te akokende sika ke kaka ponde kuna za na hôpital imagine nanu nga awa na yebi nanu mutu ngo te so paza nani soki pe bango nde bayebi biso ekoza la pe kaka na kati ya famille mutu moko osala bino ba jabongo akende koteka eloko na nzoto na oyebi te yango to sala vraiment keba. Merci beaucoup. Normalement ceux qui pays pénal est organisé babiloko abodéché yebani boye mutu akolo bape oui a ju pas adresse ya place on lokola apesa ki adresse yaka place boye bako sape ba police pe ba kepe place on ba sel banquette pe place wana ba yeba soki makambo ndenge ni mais lokola na ba payant bino mo boye bika Kongo ba mukili ngo ndenge komi nango donc ezaka Kongo te na mukila onde komi nango vraiment bato oyo bazo sala makambo oyo soki balobi penda communauté internationale bakanga bango bakokanga bango mpe mais tozo mona ngoka na ba video to ebite so esuka kaka pa na biso ba video yango to ebite boto tia mususu kaya mambo. Bonsoir na Yesu sule boso na bino ngande ko na bino ngal ileki na bino koyebisa bino ke eza na réseau moko boye efungwami na Kisasa. Réseau wana eza na bato wana siko baza bamindele balibane ba groupe ya bato ebele alors baza baloué bato pango bazotala ba numéro nyonso na ba Vodacom ba Celtel ba réseau nyonso bino bobengelaka bato
soko benga ka bozana mutu obino bo benga kebele aza libanda ya Congo bazo sala nini omona babengi bino allo bonjour yo ndeko ya Kingandi batangi kombo ya ndeko oyo bino bobenga kamingi atindeli bino koli boya kozwa koli na bino tangu yo kokende bapesi yo pe adresse tangu yo kokende on adresse on tangu okota bakangi portail kerekete ndi esili okobima susu te babomi yo bazolongola ba organe bopanza sango oyo soki boyoki mutu abengi bino yakozwa koli oyo ndeko na bino atindi yakozwa mbongo oyo ndeko na bino atindi soki bozana bandeko na balubumbashi Angola partout na Europe bobenga nanu mutu ana yayae yo tindi mbongo ote na tindi mbongo te kamaradi na ngai yo obenga ki otindelinga koli ote na tindi koli te babengi nga na kene kozwa koli te nga te butu na tindi te bayebisi nga pe na kene kozwa mbongo yo tindi mbongo na adresse boyo na boyo bo vérifier bozala pressé te parce que bayebi ke passe eza na Congo soki bo oza kaka pressé tango bayebisi yakozwa koli to yakozwa mbongo o ndeko na bino atindeli bino tango kokoma na adresse yango bafongoli lo penza porte bayambi yo bakotisi yo bakangi porte kobima su te bazoboma bakoboma yo balongoli ba organe bazoya koteka ana na poto boyoki po bino kuna lokoso eleki mingi lokola pasi eleki bazosalela basysteme nyonso to bozala sage babengi yo koli babengi yo mbongo oye pa nani o ndeko na yo moko boye komone intel benga nanu ndeko wana o vérifier message so alobi ingeta kende kozwa okei soki pe eza bongo te bokende te réseau wana ezo circuler ezo sala ebele merci nzamba pambola bino boyoka pe bopanza yango soyez béni merci bon toyoki donc toza mayele toyebisa bandeko na biso na Congo partout bazala mayele moko naza nango awa nayebi te so na élection soki eza mabe to ndenge nini eza mundele oyo mutalobi oyo ezalaki na TikTok alobi boye nalobaka boloko eza na français ta mosusu na élection awa nayebi te soki eza mabe to ndenge nini donc alobi ke awa na France pe ezosalama na France donc makambo oyo ya kozwa baorgane ya bato eza ebikomi partout ezala na France ya pesi mayele moko alobi soki natango totikaka tobatela chaîne biloko yango omona ta mosusu ndenge elobama na français boye ta mosusu ya oluka nino abi esalami na mboka mo na France donc il faut kozala mayele abi ezosalama mama moko aza lokwa mutu moko ayebi français te aza na bebe na maboko aza na posa miliki obie soki ndeni yo scolaire kokoyede boko tata na pharmacie to nini obie ayebi so mwana boyebokise azokoka français te oyede yale esika sikoyo nzoka bana bato na bango so mpe ndenge nini na explike wana ntuka tozalaka mayele ntina France partout makambo wana ezali biso mabondeli bibelobi oyo akomibatela soki nzambe abateli te oyo akobatela aobatela na pamba biso tozozala ekenge na makambo oyo tozoyoka me tozala pe na mabondeli mpo mabondeli yango ekosala ke esika bato wana baza oleka na nzela wana oyo bango baozwa bato omonaka pa mutema moko mutema échanger te nakenda nga nzela o yango ozomona tozoloba leya nyonso ke toza na temps ya distraction te futo bondela vraiment nzambe asunga biso nasi boyoki yango deja natia susu nini mususu awa nazolakisa eza likambo ya batindenga audio na photo babombo oyo balobi ezoboma bato nayebi te so bozomona bien babombo oyo ezoboma bato
eza poison donc eza na esango monene babombo oyo bomoni yango yango eza ba poison balobi bozala na tia bino audio yango merci mingi mama na ngai bolimbisi kaka bolimbisa aza nano na mbeto bombo oyo elobi boye kote na biso wana na este esilisi bato bombo oyo eza ba opei ya Tanzanie nde bato baye na bombo oyo bazoteka babombo eza na marché soki olie bombo oyo après 2 mois okokufwa eza bombo te eza nde poison bazoteka bazokosa moto abelaka mokongo moto azobela loketo pota ya libumu soki alie bombo ekosalisa ye lobi okuna Katumbi Moïse Katumbi na Kolwezi akangi bakomersa nyonso bazoteka bombo oyo apekisi bombo etekama nde yango bombo ese masa ese panzani ekoti na bamarché tolobi ke bobatela bana na biso balamu bo bozopesa bango mbongo boverifie bombo oyo bien boverifie yango malamu ndenge eza ndenge wana moto moko ameka kokosa kolia bombo oyo te antuka pansango oyo bopanzango na bagroupe nyonso tolia bombo te mokili toyebi te place tozokendela yango eza nde poison batieli biso bakongole tosila kaka merci aya na nga na sepeli mingi nzambe azala na biso don asi bomoni bombango yango oyo do babi eza poison ipare ke eza babombo moko soki balobi ke soki olie yango nde basaleli yango so olie yango soki oza na mokongo pasi ozoyoka mokongo pasi esisa mokongo pasi selon nde toyokeli audio tozalaka kekenge yango biso bana nzambe fu tobondelaka mpona eloko nyonso bandeko na nga tobondelaka avant kolia eloko nyonso baza na posa baboma biso papa Didier nzambe ayebisaki ye nzambe ayebisaki eke baza na posa baboma bino banoir ndenge to bazolobaki bato baleki beye na mokili fo badimine bato ndambu basali baréunion balobi ke bato fu todimine nde banoir ozomona do banoir nde toza boye toza nzambe kaka mutu fa batelaka biso bavize mpenza ke biso banoir il faut badimine biso et puis bon et puis nzambe ayebisi lisusu alobi ke bazolinga mpe bakomisa bino baesclave bazolinga bakomisa bino baesclave bandeko na nga soki tobondeli te na bamakambo oyo nyonso soki nzambe ka apesi biso su mokongo eke esalama su bane oyo ezoya bamikolo ezoya ata na kati ya Kongo mboka na biso moko tokoma baesclave na mboka na biso moko na bongisaki video moko mpona yango mais tokoma baesclave na mboka na biso moko soki tokebi te pardon soki tobondeli te soki tobondeli te eza na kati ya mboka na omo Kongo okoma esclave siko soki na kati ya mboka na moko okoma esclave bongo na libanda donc nzambe kaka asunga biso mpona kosukisa natia audio suka oyo nazotia eza audio oyo bozala nazwa yango oyo audio oyo mpe batindeli ngai yango kaka donc eza somo soki vraimen eza verité nzambe naolingi kolinga te ke ezala verité makambo oyo nalingi kolinga te ezala verité na audio oyo balobi ke na Kinshasa bamorgue mosusu baplace oyo bamorgue babomba ya bibembe bazobomba ezokoma bachambre froide ezokoma na butu ezokoma na bachambre froide bazobomba baThompson bangombe place wana ali na tongo babimisi bato bake koteka so etikali baye kotika na morgue na chambre na yebi te ese mambo boye ekoki kosalama na ndimi te ekoki kosalama mais nazoyoka audio mpenza ondire eza serie mpenza ondire eza baventile te makambo audio oyo mais nazoloba nzambe en tout cas tosali déjà nyonso ekoki ntina niveau oyo morgue ekoma chambre froide en tout cas eza vraiment mawa mingi
boyoka yango na yebite soki eza makambo esa apesi na badresse esika bamorgue yango ezali toyoka. Honorable Président Tokoya, lelo soki na telemi awa Honorable Président ngai na kobelela kaka. Honorable Président tozaba eli ya Kinshasa. Na telema awa na belela makambu oya ba station bakotonga partout na Kinshasa. Nathalie Saka danger ezali ko constituer na banda kwa batu parce que ezotongama na ba mapangu ya 20 sur 20. Mais na simanango Honorable Président o na telemeli lelo ezali kambu ya ba morgue. Honorable Président ndenge oyebi ba client ya morgue ezabi bembe. Na Kinshasa j'ai tout un répertoire ya ba morgue ndenge bazali kotonga yango na Kinshasa ezala na bakanivo ezala na bakable ya courant ezala na batio yango ezali ko créer même ba inondation. Honorable Président, Honorable Président koluka ba client ya kokotisa na morgue. Honorable Président batu bakoluka kobomisa batu ya pe. Honorable Président oyebisi biso ndenge nini covid ezongi na ba maladie belé nangonga oyo. Honorable Président nazoyebisa yo ba morgue ezali kaka ko servir pona kobomba bibembete et comme ko servir en même temps des chambres froides. Honorable Président, Honorable Président bazali ko précipiter biso na liwa et au vu et au su de tout le monde. Quelle chambre froide? Pardon, Honorable Président. Quelle chambre froide? Nalobi boye morgue oyo bazoto naza na liste awa. Quelle morgue? Oui. Nalobi ba morgue oyo bakotonga na ba quartier ezali ko jouer deux rôles. Honorable Président, na ndenge ya moi boye eza morgue bisika bazobomba bibembe na butu bao nyonso basombaka basoso basombaka mipanzi soki basombi te bake kobomba ngo na kati ya morgue. Honorable Président, Dans quelle morgue on les fait? Dites-nous. je vais citer naza na bamorgue nazwa échantillon ya 7 parce que nayebaki ke okotuna nga mutuna. Naza na morgue ya Luyindu eza na ozone. Naza na morgue ya Ngondo eza na Elengesa. Naza na morgue ya Point Final eza na Limete. Naza na morgue ya oyo ezali na maison communale ya Ngiringiri eza wana. Honorable Président au vu ya échantillon oyo na PCO. Honorable Président soki totali d'abord na condition dans lesquelles ba morgue wana etongama et la manière dont ils sont en train d'utiliser doublement ba morgue wana, tantôt en chambre froide, tantôt en morgue. Honorable Président soki tozwi ba disposition te biso nyonso bato toliaka biloko ya libanda tokokufa. Honorable Président, voilà pourquoi Honorable Président nalingaki na même encore devant la représentation nationale kotalisa bino bamorgue wana soki boankete bokokuta ke ezali ko jouer un grand rôle na koboucher bakaniveau likambo ya bacourant bakable eleka wana batio ya mai eleka wana bainondation biso baélu de Kinshasa na baéboulement na bérosion tozali kovivre eza la base aussi ya baconstruction wana. Honorable Président yango nazosenga soki bakobuka na basokopao soki bakobuka na bapompage, pourquoi ne pas voir aussi ces hommes forts qui construisent en même sur les routes. Honorable Président na déposé ndenge todeposaka au bureau de l'Assemblée de nous aider. Merci Honorable Président. nde nayoki mongongo yango bien siko foye eza ndeko Eliezer nayebi te foye ekozala ye nayoki mongongo na ye siko bien mais seki eza makambo solo poso eza mpenza ndeko Eliezer mpenza ndenge mpenza azolobela boye seki eza makambo solo. En tout cas nzambe asunga biso bandeko nanga tobondela makambo ezoleka na Kongo wana oyo ezalaka te
yango ezoleka na Congo. Donc yango ba maladie kozala sorti na sorti do ba maladie musu na Congo tete nzamba sunga biso en tout cas na suki bongo na teli bino ba audio o po boyeba nga penda mikonyo sunde na zuzu ba audio esa mutema pasi Congo na biso Congo na biso Congo na biso nzambe kozelisa biso lisute nga prier na nge komaka bon nzambe kozelisa biso lisute poso kozelisi biso tokomona lisusu nini tomona lisusu nini na ba morgue bazo comme nango ba chambre froide c'est que tokomona su nini soki tozo continuer kaka kozala kaka boye kaka mwe azoya kaka te na Congo c'est que ekozala grave. En tout cas nzamba sunga biso tobondela ndeko nyonso okolandanga vraiment tobondela nzambe azala na biso na tiki bino o ezaki 3e vidéo landa première vidéo landa pe 2e vidéo o eza 3e vidéo na tiki bino tokomi lobi na ba vidéo musu na osala lobi nzamba mona moko na moko kimia na kombo na Yesu Masia ezala na bino amen.